Kongo tek tek TV Yasiba Mutombo Kongo tek tek TV Yasiba Mutombo Ina yese na Kongo tek tek mama Yasiba Mutombo. Bandeko balandi ya Congo Check Check TV na pesi bino mbote bipai nyonso bozwami bozwa penza mbote euti na cœur sensible na kembangu kopesa mon boss oyanga Sibu Mutombo papa bipai nyonso oyo zwami zwa gros bisous euti na cœur sensible na kena Autriche na ville ya Vienne kopesa Sami Munda Mukulu papa mbote euti na cœur sensible mitano na yo ngoyo na kena Angleterre kopesa ma chérie mbote bele mama na ngai Albertine ozwa penza ya minene euti na cœur sensible na lingi bino mingi bandeko bozomona na sala video oyo na kolemba ngonga moko na se bate mukile zokende wapi melokola nzamba pesa ma chance akoki kopimela ngai nyonso me malobeza na monoko bandeko biso tozali babantu toza bacongolais bref toza babantu baafricain oyo tolobaka par exemple lingala français tout consort bandeko mokili ezokende na pasi na libebi wuta bokoko na biso eza na makambo ebele tokoma komona na mokili na bamboka na biso tomonaki te bandeko ezosala pasi nayebi te soki touti na bamboka na biso tokati océan ntango toye na mikili ya poto malile ekoti na kati ya Congo craquage mitema mabe ebotaka na poto ngai mpenza nayebi na ngai te wuta bokoko na biso bandeko biso nyonso touta na Afrique ndenga nalobaka eza na bato ebele bakoma na poto ayaka mpe poto anki mwana moke te okomona age ya 30 ans 25 ans 18 ans mais soki otuni oyebaka gratana ote nayebaki yango te oyebaka nyampuli ote nayebi nyampuli te or kabandai kosombango bandeko nini kaka me bandeko na ngai wuta bokoko na biso toyebaki ete na ntango libala ekoti mbutu mobali moto azalaka responsable azali papa na kati ya ndako ye nde moto azalaka na mot à dire na ndenge ya dictateur te me na ndenge ya bien mpo balobi mobali linga mwasi na yo mwasi tosa mobali na Afrique na mboka Congo totikalaki komona te nga yo soki si omona peut-être ezalaki na butu mais na moi bo totikali komona makambo wana te peut-être oza moloki monene na ndenge ya butu nde omonaka mais na moi mpenza boye ndenge tokola na mabela bakoko ngai mpenza cœur sensible atikala komona te boss na nga mpe si Mutombo alobi atikala komona te na tunaki mpe ndeko papa les millionnaires Pepe Kiala na Suisse alobi atikala komona makambo te bandeko tozokende wapi wadani mbangu na kati ya Aken aza très fâché na makambo alobi amona yango te bokokamwa nini oyo bosa amoni te bandeko wana bamoni te mwasi azwi audace courage na bondoki na ye aloka kala bokotala bandeko ndenge azokamata bilamba ya mobali basapatu azwi bambadi basaki azozwa na kati ya armoire basapatu ya mobali etondi meke ngai ntango batindeli ngai image wana bandeko natali nano bien na bandeki kokanisa ke mwasi oyo azokanga biloko azozwa efula na selembao akende na kingasani azozwa fula akende na kingantoko ubie na madimba
Tant qu'on a tali bien, na moni ndako ya poto bandeko. Na lobi non, na continuer dans le vidéo. Na tala boy bandeko, mwasi ya poto azuba mbadi basaki sans même qu'on en a respect. Ya mobali s'énergiser. Ils ont le moko et ça la passe. Toni sa bambaki ya basapatu atie wana bandeko cœur sensible na terminal awa bino na biso to na banana. C'est vrai ça. Donc il y a ça là que vous avez ça là. Hi. Non, franchement, tout le monde commence à rapasser. Que je me balade, ça la vie, non, on balade. On a besoin de balade et d'aranga avant d'aranga. Tout passe à temps, ça mieux l'ingité. Au l'ingité, le rôle l'ingité bima. Tu n'as pas évidence, on est ça en routine. Là, mon père n'a pas filmé, n'a tindé là-bas. Et bah, là, on est comme il va dire, dis-moi, please, dis-moi, qu'est-ce que please. Quand tu le peux brosser. Non, là, on est arrivé. Là, mon sous ce petit cas. Oui, non, les avant, non? Il faut bimisa biloko ngo libanda. Ngana ko bimisa ngo libanda te yo mo fo bimisa biloko nga libanda. Yo fo bimisa biloko nga libanda. Na ola te la libanda kuna. La carton dans mon vieux. Ça va fondre là.
Ya na opesa fongola no yo bimisa biloko na nganga na bimi na ke na opesa fongola na opesa fongola na yo yo bimisa biloko na problème te ngenga na zele c'est quoi évidence nga na ozo na la tel banda na bimi na okende pe bien Bonne vie. Esa wa mafuta bilo na ngani so ba brosse na nga. So opesa tetikali nango. Pesa nga ba mafuta na nga na so na lati ndi na pesa fongola na ke. Jo bilo na nga ba mafuta bilo na ngani so che ngana on la talibanda awa pesi na pesa fongola na yo. Na iza na ngo yizi na pesa fongola na iza ya yo. Iza ndaku na yo. Uchiba ba brosse ba mafuta na nga na pesa oni na yo. You can call whoever he wants. We don't want you in our family anyway. Obviously, you don't want marriage. You don't want me to tell you what to do. You want to come home whatever time you want. Not that. Don't want that. Even like you have anything to do. Bougez au bout d'un instant. C'est bon, t'as fait. Yeah, send it. We don't want you in our family. Bye. Zanga na lata na opeso fongola na zala no kula ngana lata na opeso fongola na yo ngana lata na opeso fongola na opeso so na bungami na lati na bushibilo na te yo lata misu na ngate na lata misu ngana lata kala mingi te Âge na yo blesse. Âge na yo vraiment. À ton âge, 45 ans. Saki nanga mukia wani tikali wano pesa mo. Pesa saki nanga tikali. Pesa saki nanga na ata nanga kala mingi te. Saki ya mukia tikali wano pesa saki nanga. Allô? Bonjour. Nazaka bongo na lata nanu pona mwaso abimisi biloko libanda yanga nyonso ngana ndo filmango na lata na benga camarade nanga moya kozwa nga voiture aya na voiture pona nini biloko yango na filmango abimisi abaleki ne paza ba Jess baza ba omona ninga obimisa biloko nanga yango na filmango na zaku dibanda ni na immeuble na biso yango na ninga na lata na benga camarade ni movie na nga moko ya na voiture na luka na ke bombisa na biloko ngo place moko boy nga na zana be evidence na nga yango na filmango
Oui. Yakata rejoint ngai biso za na London. Ok, problème te na expliquer bino. Ok, problème te. Te na problème te na kati. Bandeko bino moko bolandi video ya mwana mwasi oyo vraiment sali passe na mawa kotala ba situation bandeko na biso mibali bazo vivre na poto lelo bien na solo ba malembe ndenge mama asola kana bana kati ya ndaku po bana mususu na tango zo ganga bayoka kapinza te to sola ba malembe mama ozalaki na mobali na yo wana na éviter 1 mois 10 mois une année 5 ans bino mo kaka boyebi soko moni papa sali mabe o elekeli yo soit akende kolia mama na yo po mabe ya makasi ne yango wana mais mutu pa ko kolia yo pe mama limbisi soit omi botelaka mwana na yo moko boye avant papa na kati ya ndako alingi mwana na yo mabe mpenza ya monene nde yango wana mais suka suku kolimbisa kaka po ndenge esalama na mokili sikoyo bizaleli ya motindo ya boye ya bamama boye ntango cœur sensible alobaka mpo na makambo tozomona na réseaux sociaux eza na bato mosusu raisonnement eza te les oiseaux de même plumage tango azwi misapi azokoma boye aza na kati ya ndako na ye soit pa afandi na divan moko se tobuka nango mais azokoma na plaisir nyonso o bino yo cœur sensible olingi kokota makambo ya boye ata bino moko bamama bozala na place na nga biloko ya boye mwasi azobimisa biloko ya mobali bazofilme bandeko kobwaka biloko ya mobali na libanda mama est-ce qu'on réfléchir mobali oyo bosangisa na ye nzoto na moma ya bisengo oyo balobi ke 1 plus 1 na ndenge totanga na classe eza 2 mais na libala nzamba balusa 1 plus 1 est égal à 1 ndeko mama tango yo bimisi biloko ya tekomba na libanda foko yeba ke ndenge ozana otikali neti bolumbu mokili moyimba bamoni yo neti biso na check toyebi place ofandaka toyebi kombo na yo mikolo ezoya ozosambo lokola mbongo akala mama oza très impoli mwana mobali oyo ozobwaka bilanga na libanda aza na tata na ye aza na famille na mama na ye baleki na basi ba grande sœur azalaka mpe na lepasse na ye peut-être azalaki na Marie-Jeanne na Chantal ba oyo aye basi ya kala tala ndenge oridiculize mwana mobali na réseaux sociaux tala ndenge osambusi ye tala ndenge oemilie mwana mobali bandeko bana basi bipai tozali bamama tomekana lokobongisa tosalanaka mabe te na kati ya mokili toza bapaya baleki nzela ndeko oyo obwaki biloko akei mama butu wana mpe ofandi na mpo olali pongi vraiment mpo na nini toyokolokota makambo mabe boye na mboka na biso na afrike tozalaki na makambo ya boye te na mboka ya afrike kutu tango papa atomboki na signe ya kobwaka biloko mona koti na ndako akamati sani ya mama moko atina libanda elakisike babimisi biloko ya mama me na mona nanu te mama koti na kati ya ndako
le côté va pantoula mobali a boire na libanda. En tout cas, tout le monde a dit. Tout le monde a dit. Mais pourquoi ma cambo ezaka na poto? Bandeko. Balobi ndenge to na poto, o ya malamu tozwa. Biso tozwa kaka ya mabe. Ya malamu ça veut dire mondele soka ti air que réunion ezo bana na 7h30. Makambo malamu ya wana. Mais pas ya biso ba congolais. Réunion à 7h30, ba congolais belé ba bima wana 8h45, mususu 10h, 11h, médicaments ezalaki na 7h30, au moment nazo ya pe boina veste, azane pas à l'aise et makambo vide nango. Oh ya malamu nde ya moto zo sa ilate. Bisika nyosho kendaka na retard. Ya ngo bomoni ke na pesa exemple wana. Mais makambo o ya bien ndenge to kola na mboka na biso ko respecter mibali mwana mobali surtout atako ya quartier ya ville moko ya famille faut quand même du respect ata ya buke ko bwaka biloko ya mwana mobali ko libanda bandeko explication ni ngoloba naba o ba komaka bikoma komake faut botuna kanani peut-être likamongo ya munene likamunini o ya munene ako samusla ndeko la son mbali tala ndenge ndeko papa azo benga ndeko aya na voiture amema mikumba puisque asangwe ayebite kuna poko na akolala wapi bande kweza biloko moko ezo sala passe na kati ya communauté na biso et puis makambo nyonso tout so bo sala makambo beka mais bo sala mata na français hein ba to baza pa mbouye et quand tu ko sala zo kanse la même bale zo na français yo mo bali peta mo zo filmer ne mo lo bata na français ba to baza ta mbouye ba lo ba ke o ba ta Côte d'Ivoire te ou bien ba Cameroun de kaka lingala mo de mo na passe bandeko nazapela na makasi ya ko sala na video o de ndenge na salelaka c'est na suki wana boko mwana se wana bandeko makambo to sala na poto ezo pesa penda soni makasi po ndenge biloko ebwaka mine wana bana na biso ko bazokola awa Yesu asia to ute ko lobela likambo ya baojane kimi esekoti mais sikoyo mulimu mabe akomi kotambwa na Kongo ebini bandeko na ngai baojana tana bamuseleki sikoyo ekomi kana sikre dosane za mususu eza sujet mususu check ezali meuble ya cœur sensible. Meuble à cœur sensible. On est cœur sensible. Cœur sensible ne makambo. Na uti penza na centre-ville. Na komi shengai quoi. Ngana fandi de awa. Oh, vous avez mon awana. Et ça, vous n'avez pas hyper sensible à Fandi. Vraiment. Ngana Fandi, awa. Oh, vous avez des meubles. Il y a qu'un sensible dans le côté de la d'accord. Na uto kome. Na uto koma na kenda ki dans centre-ville. Voilà. Oh, fongola la ngai. Na fongola la porte. Oh. Écoutez, attends. Na fongola la porte. Ah, voilà. Na fongola la porte. So fanda ato goza na clé immeuble terre. Moi j'habite. Na limemwinda. Attends. Donc na fanda awa.
Vraiment, ah vous allez chez Ngai, cœur sensible nde makambo. Tala kaka. Émission bomoni wana. On a sali émission ya mwana mwasi oyo ba viola ki papa na ye na papa lek. To ça là quand juste ah. Vous voyez, c'était chez moi ici à Cœur Sensible. Merci beaucoup. Moi j'habite ici. Ciao. Allô. Cœur Sensible était ma campus. Télé ya dimanche. Yo beaucoup pour ça yanza komba. Na nyonso to sala ka sena tango oyo. Eloka liboso oyanza. Na première position. Yo tiaka Yesu na position ni. Lelo ya dimanche. Na kena église na samila na lisia. Ba porte sive. Motema ya mama Élise. Le yango muni Cœur Sensible. Na lati pembe na okende église. Vraiment. Bomba ne pa ya Nzambe. Yo bomisa nzote banani. Oh nakende koluka mama kisielo, tata kisielo. Nakende komikanga kuna po bamona ngai pe. Yo mokoza grandoki. Kamata nzoto na yo kangise pa Yesu Masia. Yesu Masia soki akangisi nzoto na yo. Nyonso yo kosala na vie ozalelo. Vraiment. Nzambe faza kana première position. Check. Ebaka. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Tek Tek mama, Yasiba Mutombo.